Ma Mission TV, le miroir du monde. Je prends le monde à témoin. Bateau batelemi qui marche. Marche ezalaki poto mona gouvernement na bilongi ya kalate ya migugu ya miyibi. De marche ezalaki pona koboya tambwe mwamba oya bombardar avion na 1998 na babosabi o baboma batu na makambo kamwe na sam. Batelemeli marche kaka na kati ya parti na biso. Lelo tambwe mwamba bimi ngayo nazoloba makambo ya Tshisekedi babukanga loboko bomona musapio so taleza bien te pona koloba makambo kako nazoloba ke bokomo linga bomba parti ya Tshisekedi baye ko uloba nanga ke lokwa na nina sala marche na kota ka sous permanence tozomona makambo ezoleka ya makasi mutu aye na projet ya kotonga bandako babenga neti ya onel ba maison sociaux à côté ici lettre accusé réception à vérifier et pas président lettre comité mais la réception a cassé na kolo baba biloko wana semaine prochaine liboso ba journaliste ba bengi ba jeune na kati ya parti o ba benga ba parlementaire debout ba pesi bango mbongo balobi ke yazanan pour asali sa marche. Na ekomona nazwi information que marche wana ba préparer déjà que so biso to bandika marche babimisa ba jeune ya bakuluna na tina ete après ba ekoma charge na ngai balobi ke nazwi mbongo epa Kabila mpona sala marche bakeli su musika mpona koloba ke yazosenga marche pour gouvernement ebima ok président azobloke gouvernement ok lenga nalansaki makambo ya marche Kabila nda banda kobloke gouvernement mpo ye alingaki oyo babengi baposte neti justice intérieur bakomi koutilize bato babi ke président azobloke gouvernement ye azosenga gouvernement seka azwi mbongo ya Kabila même na kati na biso mpe eza na bankoi balati oyo babengi poso ya meme yango nde déboulonnage ife banda nanu na présidence de la république na bato bazosomba bamanete ya ba $2500 nayebi te manete yango so eza ya myopi soki ya ndenge nini bamama na koyebisa bino verité libala ya biso IDPS donc c'est-à-dire libala ya FCC na cash c'est-à-dire biso IDPS nani nga nalinga yango te eza nde bakonzi misu na parti nde bamona te basala yango mpo bakoma na bajip lokola bamende lokola babosha nga naboya yango namona yango eza libala oyo balobi ya Angelou na Ndoki Azao dit portable vous en fumez nous. Qui soit c'est tout. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tassia. CPX c'est un bacon. Louis. Ah. Ils en ont Mengaït. Ah. Oh yo les qui fait. On a l'équipe où il y a pas seulement. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère. CPX. Oh ils allaient CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres. Batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soki namsi bango bando yoka moko likamu na ye izali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko
na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis boko senate GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makamabila badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation anaye ba constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Son enfant, longtemps courbé, c'est pour les bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, entonné. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer la Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. L'air nazomona bino, nazomona Mama Marc Tshisekedi, nazomona pe Mama Denise. Bobete là-bas, on a beaucoup s'il vous plaît. Mamande Abotaka, président de la République. Fatia Botaman en ZTT, Bomi Bete la soubino mon beaucoup s'il vous plaît. Na kanisa toza le 8 mars l'air nazo kotawa. Or ke namoni ke ba mama ba telemi pona likambo oyo ya Fachi. Na elelo na lisolo ya o babengi armée des bâtisseurs tshisekedistes. Ezali association ABT na kati ya Lingomba o babengi UDPS. UDPS ezali ndaku. Mais dans la chambre belée, mais chambre moko ya sika ezali armée des bâtisseurs tshisekedistes. Oyo nga nazo kamba kombo nanga fils Mukoko. Naza moko ya ba jeune oyo ba mi pesaka mingi bu jeunesse na bango, même na oyo balobi ke na pri ya kokufa. Pour famille bagoma koloba ke makambune to landango lisusu te. Papa pa banda ko lingango te. Mais muta banda ko lingango ya laki mama. Komboneza Bernadette Milomba maza suna bomoite. Na lingaka ataki un jour amona ke lelo bitumba oto banda ko bundawana eboti mbuma. Mais nzamba sala ikamona ngote. Komona ba mama na alaka na mwa nazalaka po naza mwana suka. Nazalaka na mwa ba caprice ebele. Lelo toyeko betela bino ABT c'est quoi? ABT za Lingomba na kati ya UDPS pona ko soutenir o babengi mokonzi ya mboka. Po bokonzi yango tozwa ona pasi. Bokonzi yango bana ebele ya Mombele surtout na quartier ya Mombele
bana ebele ya mombele bakufa na o babengi masasi ya ba dictateur ya bato balingai bavanda o babengi ke wumela seko na seko babomaka bato biso toye na tina to soutenir mokonzi ya mboka soutien na biso na mokonzi ya mboka eza na o babengi kosala o balobi koboma tribalisme d'abord po pouvoir oyo azwi ezalaki kaka te baluba nde bakendaki kovote soki ezalaki kaka baluba nde bavotaki bato ya Kasai mabima présidente eza bandinga nyonso bato ya bandundu bato ya Équateur baswahili banekongo na baluba nde batiaki moko na moko balobaki koni basangisaka mpo esalama abete tozobunda kosoutenir mokonzi ya mboka lelo pe lobi c'est-à-dire lobi wana ezali 2023 tokosoutenir mokonzi ya mboka na moment oyo pouvoir ezwami distraction eza makasi bato ebele eza nazwa poste nakende osala soki botali même na niveau ya permanence ya parti bato nyonso bakenda kosala na présidence ya parti bayaka lisusu te c'est-à-dire mwa distraction pouvoir epesaka mwa elengi moko boye na yango nanu ngai mpe naza mutu nakosala nanu beskize nanu peut-être olandaki yango mpe na TV nazalaki mpe distrait c'est-à-dire namiyebaki te ke ngai naza lisusu na vie privée te namiyebaki te namimonaka kaka ke naza combattant mais salaki ke na mwa loenge nakendaki mwa quelque part na musique ya musicien moko boye natelemaki na bina mais c'est place oyo nakoki kocomprendre ke naa na mission oyo Tshisekedi atikelanga telefone na ngai elingaki etoboka babi jamais yo kosala makambo ya bongo yo zali oyo biso tozokonte na yo na kati ya parti ya UDPS eza nde bazoba nde basengaka baexcuse te nasengaki deya baexcuse me na continue su kobeta sete na kosenga bolimbisi bato balobi na nga ke naza na temps ya kobanda na kosala basentima te mpo nanu tokomi na kana oyo tozokanisa te bakisi lisusu excuse so bondimi yango bobeteli ngata maboko moke le problème eyali kovando na vandaki bato barekiperaki yango bato balingili msu baboma volonté oyo toza nango ya kosoutenir président nga na vandi nayebi te nalobi namela ata mwa kopo moko boye mpo seri tozalaki na makambo ya politique tobandaki komela vraiment te ok mutu moko avandaki na coin moko afilme nyonso azwi yango apanzi yango na batv nyonso nazwi nimero na ye nabengi ye nayebi se estce okoki kolongola image wana aboyi aboya catégoriquement donc ye mpo na ye akanisaki ke akoboma étoile oyo ya koya kosala mosala oyo ya kosolola na bato biso na abe te na moment oyo tozali toza na oyo balobi ke topanza sango ya Tshisekedi évangile ya Tshisekedi malobo Tshisekedi abandaki koloba na biso le peuple d'abord banso le peuple d'abord banso le peuple d'abord topanza ngo na Congo mobimba mais aujourd'hui malgré Félix azwi bokonzi
eza na bato oyo tozobenga bazo comprendre nanu te nga na koloba teke baza banguna na biso me bato bazo comprendre nanu teke mokonzi ya mboka aza moko ndenge na église catholique papa azalaka moko ndenge na masuwa capitaine azalaka moko batango baza kaka na oyo balobi ndoto balobaka ya baba tosi tokomi na oyo babengi état de droit mais état de droit yango il faut toyeba ndenge ni tokosala yango armée de bâtisseurs tisekediste esalami na ntina nini mpo na kotelemela makambo nyonso eza ya mabe corruption kozwa mbongo ya leta kokomisa yango mbongo na yo ya poshe lelo okomi na bokonzi walaki na mama moko okomi na bango 10 na mbongo ya leta lelo okomi na bokonzi obandaki kozwa soin na mama yembo te yo ifo kendaka kozwa soin na Suisse injustice sociale biso ifsengeli totelema toza wana kaka te mpona kobetela mokonzi ya mboka Faci maboko me toza wana mpe mpona koloba oyo tozomona mabe nakoloba ngo semaine prochaine na bajournaliste me nazopesa bino mwa flash bokonzi oyo biso tobundela mpo tosalela peuple président aza muto bato bamonake neti alobaka te andimaka nyonso depuis président noma baconseiller na ye nanu asala na bango réunion te asalaki na bango réunion le 25 ya mwa oyo ayebisi bango kaka malobo nga nalobaki ke rendement c'est-à-dire mbuma pendant 100 jours eza te ya malonga oyo baconseiller ne basali mpo napesa bino information mpo etombokisa bino vra bokoma basoda oyo babengi ya armée de bâtisseurs na présidence de la république eza na baconseiller oyo tozalaka na bango awa tozolia tolobi totongi Mobutu totongi Kabila oyo mutu munene après totongi na oyo ya mandefu toke tozwi lipa katelanga mwa lipa tolia baconseiller moko akei kosomba linette ya $2500 nakoloba ngo kala te mpo naza na makambo nyonso bakomi kotindelanga bamessage ke keba okokufa me liwa nzambe nde ayaka nango ata satana namonaka te soki aza na pouvoir ya liwa bamama viva conseiller ya parti ya le peuple d'abord linette ya $2500 seke ezolakisaki so totelemi te pouvoir oyo tomonela pasi pendant 37 ans ekotiola biso na maboko eza boye te lelo ndenge tozali awa toyende mpo toyebisa bino boye nalinga koloba eloko mingi mutu moko politicien moko aloba alakama mabe peuple oyo azelaka bazwele badécision badepute bayaki nga naza candidat député te badepute bayaki bapesi yo liputa osokoli yango na clean na javel liputa wana yo pesaki evoi enzuluki mais député akeya kosala 5 ans 5 ans wana soki bakofuta bango $15,000 multiplié yango pendant 5 ans c'est que yo le fait votaki mpo na liputa oza na eloko okesenge te Congolais ye moko nde azoboma mboka na ye lelo Kabila azwi majorité esengeli ke lokola ye azwi badepute ebele tosala na ye erreur wana bato mosusu bakomoloba bokosala na Kabila nde erreur wana eutika epa na biso mopepe biso tokende kovote badepute na yo bapesa biso bambongo
ya babasa mapa. Peuple congolais soka azokufa lelo ezapo azolobaka politique ezapo na bato ya ba cravate. Nga papa na ngai na lobaka ngo. L'air nazwa elengi ya makambo mukolo babomaki jeune moyo na quartier na biso na Debonom. Tshisekedi ayaka na butu maloba na ajo na lala ngo soki 16 ans na kota makambo. Papa na biso azalaki soki jour ana yoki na radio ke balobi IDPS ekosala makambo nango ya ba marche. Akolamuka 4h du matin vandi liboso porte. Ngana ko buka fenêtre na bimi na ke marche na tumbi ba pine. Kozonga na akobeta nga na ndenge mobu. Et alaki déjà oyo yala ne nzela na ngai. Le problème est que armée de bâtisseurs tshisekidistes ABT toza ba fanatique ya fati te soka lobi na biso boganga wu togangi wu boganga ha togangi ate biso so tomoni makambo ezokende bien te tokotelemela parce que baloba ba mama viva baloba muto alingaka betaka makasi qui aime bien châtie bien yango nde déjà na minute personnellement nga nazomona ba conseiller nyonso baza pembeni ya Fati esengeli ke bakoka ko démission ou bien mokonzi falongola bango po babosani le peuple d'abord bakomi nde na o balobi ke le peuple d'abord yo sala boyenga na ko couvrir yo na signature tozwa mbongo atokende na po lobi peuple atombokela biso atia biso bapine nga na lobi atande nazozwa message ke bakotiela nga poison na lobi nakoma ata Martin neti camarade na nga Rossi na moment tozali koloba armée de bâtisseurs obino bokomi lelo est-ce que nakopesa bino histoire moko na bitumba Tshisekedi Mobutu akanga na mama Marthe yango ndenga na vi nanga na lobaka mwasi ona obala efaza na ba modèle ya mama Marthe poso na zwika mwasi ya bakabelo ya ba manzaka milai bakoya yebise tokosombelo manzaka voma ya Brésil ateki ngai soki eza boye bobeti maboko abete bozomona ebandi nango nano ekokisi inanete eza parti politique te ezali o balobi mwana ya UDPS c'est-à-dire chambre na kati ya UDPS tovandaki tolobi président lobi qu'il faut ko déboulonner c'est-à-dire ko pindo la dictature tolobi faut to sala marche pour na ko soutenir président mais na marche yango toloba to sala ezalaka na o balobi le 19 ezalaka na o balobi le 19 avril marche wana po ba mama na koyebisa bino vérité libala ya biso IDPS donc c'est-à-dire libala ya FCC na cash c'est-à-dire biso IDPS nani nga na linga yango te ezande ba konzimsu na parti nde ba mona te basala yango po bakoma na ba jeep lokola ba mende lokola ba bosha nga na boya yango na mona ngo za libala o balobi ya Angelou na Ndoki eko simbaka te libala ekomba lokola na bena ko sala marche na déboulonner bango bakanga biso bato abete le 19 avril ne changer yoso mona na Congo baye biso kendengo zawana biloko nyonso kolinga olia commandé eza na frais à l'état c'est que même na kati na biso pe eza na bankoi balati o babengi poso ya meme yango nde déboulonnage il fait bandana nous na présidence de la République na bato bazosomba ba manette ya ba $2500 na epte manette yango so eza ya myopie
soki ya ndenge nini toye kosala lisusu marche mosusu oyo nayaki kolanse ezalaki esalama le 22 oyo babengi bajeune na kati ya parti oyo babengaka baparlementaire debout bapesi bango mbongo balobi ke yaza nani mpo asalisa marche naye komona nazwi information ke marche wana bapreparaki deja ke so biso tobandi kaka marche babimisa bajeune ya bakuluna na ntina ete après ekoma charge na ngai balobi ke nazwi mbongo epa Kabila mpo nasala marche bakeli su musika mpo na koloba ke yazosenga marche mpo gouvernement ebima ok président azobloke gouvernement ok lenga nalansaki makambo ya marche Kabila nda bandaki kobloke gouvernement mpo ye alingaki oyo babengi baposte neti justice intérieur bakomi koutilize bato babi ke président azobloke gouvernement ye azosenga gouvernement senga azwi mbongo ya Kabila bakonzi oyo ya UDPS oyo baza bameme balati poso nkoi bakobima mpwasa lelo bakonzi ya UDPS wana balobi ke ndenge basali de matinée politique mpo na kobebisa milimo ya bato na yango nazolinga naloba na bino boye politique balobaka na biso eza kisi eza moyibi po biso bana na bino tosala ngo te me bango bazwa bana na bango batinda bango na poto po bayaka kozwaka mbongo ya Kongo bakomisa yango bakosaka biso bino mpe bokomotinda biso kaka na bamécanique baélectricité me bango bazotinda bana na bango nini science politique droit relation internationale po bayela biso bakonza biso na mboka o yango nde na ye lelo mpo nasola na bino boye bamama ebele baza bamama veuve peut-être ebele mpe baza na oyo balobi baliesaka bana na abete à part mateya oyo ya politique repas patriotique oyo napesi bino tozali mpe na makanisi mpo na oyo babengi na compte association kosala oyo balobi banque du progrès social. Banque du progrès social ane ezali oyo babengi ne Tinchani et pas biso ba africain. Lelo na nombre na ete liste à présence etambola na nombre bozali to supposé mama kuna ate 1600 1700 $1 bino bomona ngo mukiawa me bato ya kisenso pe batie ya kuna batie toko sutuka sikoyo mbongo ane ko sala o babengi 1 million de dollars me mbongo wana eza lokola likele mane ba mama basala na gambela te na o somba zigida ekosenga evanda na o basengi banki moko boye oyo avant ebima ezosenga te ka signature oyo ya mutu moko me kosenga ke ba signature ya bato ebele na kati wana nde tokoya kolanse oyo babengi ba lisungi na baveve lisungi ezalaka lisungi na mutu azwi matanga oza membre ya ABT lelo liwe yaka soko za membre ya ABT oyebi ke membre na biso mo akufi mama zwaka ye babiloko ane ala te me yo soko sopesaki $1 na yo mukolo kozwa likambu tokoyeba kokaniso tozaka na kati ya makanisi ya Dr. Etienne Tshisekedi que son âme repose en paix oyo alobaka ke idéologie ya UDPS eza solidarisme mais biso na ABT tolobi yango charité
nazokanisa mpe nazoyeba bakanga ngale Kabila koti c'était le 22 mai nao babengi oyo azalaka secrétaire national ya JDPS Raymond Kaungu Mbemba. Kabila koti le 17 mai le 22 mai biso tolobi yoko moyela batu ba mvukation boyendeni tolobi to sa marche bakangi biso toke kaso mama na kota kaso wana otokotaka esalaka 3 mois na 3 mois na kota na tika kolia biloko uta na ndaku na biso te mutabanda olambela biso yalaki mama Mark bobetile sous maboko sima bolingo wana nde tozolinga tozongise pa ba combattant UDPS maintenant BTP tozana eloko moko kalate tozo lancer yango po masolo nango ese sili po tozo mona makambo ezoleka ya makasi mutu aye na projet ya kotonga bandako babenga neti ya onel ba maison sociaux akotisi lettre bakize réception à vérifier et pas président lettre comité mais la réception n'a cassé na koloba babiloko wana semaine prochaine liboso ba journaliste mais le quoi na lo ba vérité ba bomango te ndenge zana maman eva na lettre po ba bongisa ba train au kotisi vraiment lettre mais bazui lettre ba ke nango na toilette po Congo etikala boye po fati lera okoma na 2023 peuple abwakaye ezo salama na bato bazo benga ba conseiller wana na yango ba mama eloko na ko yebisa bino eza po bola muka olali balaleli yo ata yo lemso kendaka marche te ndeko nomo kuna kendaka marche IDPS Tshisekedi aloba c'est le parti du peuple Tshisekedi aloba te que UDPS c'est le parti des intellectuels aloba ki c'est le parti du peuple na kati ya peuple bazoba baza bato maboma baza bakuluna c'est ça le peuple ABT eza association oyo tolingi tosala po tosunga mokonzi ya mboka na oyo babengi surveillance po ndenge oza wana okokende oteka mpe monika ozoteka fufu oyebi ke mobali na ngai aza conseiller ya président tosomi ndako moko tokotaki bobo bandosomba bandako oye nango mbangu na ABT pe na ABT tozo lancer eloko moko kala te oyo babengi émission vraiment ya mobimba kombo nango ezali doléance citoyenne wana eza émission oyo avant yo leka oleki nanu epa ba juriste po koyela biso makambo ya lokuta doléance citoyenne eza neti kolela ya batu babotola lupangu bakanga mbongo nomo na banki tokoyamba yo émission na ezoleka mbala mo na présidence po tomoni mwa maseki mo ekomi kokoma na cadre pona kosilisa slogan na biso na ABT eza l'avenir c'est maintenant lelo tozwi oyo babengi bukonzi ya likelemba yango nde bomoni makambo misusu ya kimoyibi ekomi kosalama deja epa na cabinet président oyo ekomi kopesa président na kanda Fati aza muto oyo babota ye nano epa muto ya changement akoli na esprit ya changement abatami na kati ya voiture roulage azosenga mbongo akiti soka azala président alingaka beta roulage wana alaide apres abeta yeye moko po soki botali image yango ndenge alakisaki ye musapi alaki prêt aboxe ye bato bamoni ye lokola azalaka gentil bakomi koloba sikoyo we toyiba po tobloke ye yango nde biso efo totelema
lelo bauti koyoka Tambwe Mwamba bimi. Je prends le monde à témoin. Bateau batelemi qui marche. Marche ezalaki poto mona gouvernement na bilongi ya kalate ya migugu ya miyibi. Pe marche ezalaki pona koboya Tambwe Mwamba oya bombardar avion na 1998 na baboshabi o baboma batu na makambo kamwe na sampo. Batelemeli marche kaka na kati ya parti na biso. Lelo Tambwe Mwamba bimi. Ngayo nazoloba makambo ya Tshisekedi. Babukanga loboko bomona musapio so taleza bien te. Pona koloba makambo kako nazoloba ke bokomo linga boboma parti ya Tshisekedi. Baye ko uloba nanga ke lokwa na nina sala marche na kota ka sous permanence. Yango nde na lobi na bango boye. Peuple congolais viva. Tshisekedi bavandaka na ndaku baleki oyo bazala na permanence na ebele eza boye te botika na permanence wana me molimo ya Tshisekedi ezotambola Kongo mobimba na ye kosola na bino na ntina ete na association oyo bokosorganize po toyeba ndenge nini tokovandisa korekrute bajeune oyo bakanisaka pe toko mema po Mama Denise pe asa fongoli porte na fondation na e toko yeba ndeni toko sala ba projet po tokotisa po na bino maloba na lai nango yangwana na tondi bino botondi mais avant na tondi bino botondi. Merci. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah. Oyo leki ufati. Una leki buli ya pesa mama. Ah ma chère. Ah ma chère. Yakaburi. Ah. Ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère. CPX. Oh Isali CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres peki sasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bando yoka moko likamu na ye. Zizali na bazansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yoka kiri sorile JPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate CPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa buti batezode bukei busali makamabila batezode bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Réputation. Phénomène de réputation. Alors la constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.